Bonjour fidèles internautes, les abonnés de Concept Télévision, merci pour la confiance que vous accordez à cette chaîne, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, Tozo Lobela, entre maman Bokilo et maman ya moi sina maman ya mobali na waza na droit ya kovanda na ndako ya mwana. Tosola na bayeba bala, tosola pe na bango moko ba maman ngo, toyeba nani pe na za na droit ya kovanda. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Nga kombo na nga Pase Toko. Papa Toko. Na mama ya mwasi na wewe mobali na za na droit ya kovanda na ndako ya mwana. Bango mibale mutu aza na droit za te. Bango mibale mwasi bango bakoko bango baza na bandako na bango mwasi na mobali. Bango pe bango mibale basala foyer na bango. Bible elobi soki mwasi na mobali bakoli bakosangi basangani balongo na ndako ba parents. Bino ba parents boza suna droit te bolanda bango bokende kovanda kuna. Bakokende kovanda kuna pour quelles conditions? Bakofuko kovanda kuna. Ezala ya mama ezala ya mwasi mutu te. Mais ceux qui siko moko aza na sika kovanda te atelengana. Ceux qui aza na sika kovanda te. Ipe chéri bakoko lukile ndako moko bo bazofutela yake vanda kuna. Atelengana bana. Et dépend de pe na mbongo. Ils dépendent de mbongo bien sûr. Mais donc na kawana ce que place à kovanda est-ce que maman a boté ka mwana moko ka wana to azala bana mususu. Tom so wana pe bazana bisika ya malunga ya kovanda te amonika wana sikoyo ekomi kamoko exceptionnel azoya kovanda kuna ezala mama ya mwasi ezala mama mobali na kawana azosouffrir place kovanda te aza na droit ya kovanda kuna donc il faut accepter ye ezala ya mwasi ezala mobali donc exception eza te. Papa on est bandé obike mutu moko taza na droit kovanda na ndako ya mwana pona nini? Nalobi bongo parce que ndaku wana ya mwana na bango ezaka ya ye na mobile na ye un point entre na bana na bango. La foyer c'est pour le papa, la maman et les enfants. Et ça dit que maman sousa ya kuna non. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa kombo nani? Pichu Makabi. Papa Pichu, entre maman na yo na maman mwasi na yo na aza droit ya kovanda na ndako na yo. Bon, pona ngai bango mbaye mutu afanda pa na ngai te ezaka ngai na mwasi na bana ngai. Pona ni bango mbaye ba kovanda te. D'abord Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à leur femme. Donc ceux qui ba Bible bi bongo mobala kozala mwasi na ye na bana na ye. Maman soka pa maman na nga soka ye. Dès que na sombeli mwasi na ngelo komoko ko se pester za toujours libako. Maman ya mwasi na nga ko kovanda pa na nga. Akoselo komoko boye so mwa ko menacer madame nangai à mon contre à propos ya mwana nyokola mwana ye pour nangai raison pour laquelle bango ba na maman nangai maman ya mwasi nangai mutu afana pa nanga tuna afana ngana mwasi nanga bana nangai soki nazana posa ko sunga côté belle-mère nangai na ko sunga na musika so nazana posa ko sunga pe yanga maman na ko sunga na musika c'est ça. Bon soki moko kasa za esika ya vanda te. En ce cas na ko sala fona luka possibilité ko zuler même place esika musu po ya vanda po pa nangai ezali pratiquement impossible pour éviter problème entre ngai na mwasi na tona libota na famille na quoi na bana na ngai de un peu ça. Merci. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Rita. Maman Rita, entre maman na yo na maman ya mobile na yo na nazwa droit ya kovanda ndako na yo. Bon maman nanga za droit kovanda nanga parce que nga naza mwana ya mwasi. Donc maman Bato msusu balobi ke bango mibale bana droit te po Bible loba l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Parce qu'on est ni yo susu maman na yo vana enda ko. Bon Bible lobi bongo bon ce qui exemple maman nanga soit aza nesika ko kende te nga na za mwana na elle sera obligée de rester avec moi parce que je suis son enfant. Mais na nini na ndenge bazo Bible zo loba bon, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendra une seule chair. Là, ils ont aussi résolu, le temps a raison. Mais dès que le quoi ça maman nanga, ils sont quand même nesika kokendete. A kovanda nanga isika moko parce que naza mwana na ye, na ko négliger maman nanga été. Vu ba circonstance, normalement maman bokilo ko kovanda maman ko kovanda nanga été, maman bokilo pe ko kovanda nanga isika moko te. Mais maman oyanga ko kovanda na parce que naza mwana moi, c'est bokilo pe na kota mobali pe ko kovanda te parce que aza bokilo na ya mobali pe aza. Donc et makamango est un peu compliqué donc nga mona lobi na na choix na bi na ko lobali sous-souté vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on a? Modoro moi na faire.
Papa Modogo, entre maman na maman ya mwasi na za droit ofana ndako na. Maman na ngam za droit ofana. Pour ani maman ya mwasi de. Maman ya mwasi de. Oh, maman na ngaza autorité morale numéro 1. Oye so abotaki ngaite. So abotaki ngate na ngafana mwasa na te, azala droit ofana. Siko soki ndeti maman ya mwasi ane sika ofanda te, atelinga na balabala. Bon, so azala sika ofanda te pa botaki bana ya. Botaki bana azala bana ya basi ya mibali bazali. Donc ça s'appelle la droit mais en tant que ngai autorité morale maman la ngai pour ça la négliger maman ça nzamba c'est ce que so ina boy ko fa na e na tiki maman la ngai na suis maman ya mwasi na sale loda mais normalement maman ya mwasi fa va pas moi la ya mwasi pour maman na ta msuza ko zo moi malade moi ne ya mwasi nde aza droit ya kosunga maman la ye ko sokola ye parce que pas la yo moi na mobali boye ko sokola ne te maman la ngai ça la droit ko sala mosala nyos o maman ne pas ko sala azala droit po donc maman ngo azali ya ngai te azala yeta za biso mibale azala droit ya kosunga nga sungi pe. Parce que maman là est-ce qu'il créer ba nuit te kuna ndako ba maman bo kilo ba créer makami moi ka yena moi si ba besoin kana te créer bon te a créer ba problème te kasi maman wa boti ngai yebe kam ta boti yet a créer ba problème te a rozala la katikati azo sunga nga zo sunga e yo lobika bon yo zara pour maman là yo moyo na moi sino bozara matata kuna en tant que maman la nga po maman la nga za po na bible ba lobi maman za nzamba se fo la va na e pas nzamba se fo la va ne maman ya moi si pas la bala na e azapela bana basi no amibali. Mais quand la Bible en a quand l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Deni siko yo o quitter déjà pas bino aussi sous maman sous na libal. Siko yo yebisanga siko ba mi balé na utsa bango wapi. Na suis maman la nga na suis maman la bango. Siko so na foot de la studio na utsa bango wapi. Parce que bango ba faut ba fanda ka tina nda. Mi balé fo moko. Oyo pe wana azala parne ponga na suis moi na ye na suis na maman la ngai. Ye pas ça la mbana na ye na ndenge na ye. Na sala droit ko fanda sika mona maman la ngai. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na maman Mélodie. Maman Mélodie. Entre maman na yo na maman mobile na yo na za droit enfant na ndako na bino. Ah bon ba maman mobile za maman nanga. Maman nanga pe za maman nanga. Jema ko bwaka moko bon ba kaka bana droit enfant na ndako. Bon ba le pour la nini. Pour ndeti Bible lobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Parce que yo que ce sous bango mi balo vanta bango na ndako na pona nini. Oh bon ce que sous bana pesa vanta te siko. Eza maman nanga sko na plate mabuki pa na plastique. Sko to obwa nani obwa nani. So pe aussi maman no babara o so maman no mobile pa osani au sepelati. So pe ngapi na zi maman na ngai et na zi mobile pesa zi maman ngapi osani no sepelati ba mobile osani ba fanda kaka. Créer ba problème te pour moi bokilo ba créer ami ba problème surtout moi mibali moi si na sala ki boy moi si na sala ki ngabo ah so créer ba problème ye monde maman pourquoi na oboko na ngai le quoi na créer problème ti so ya aluki nga problème akieka kati wanga si pesi mbi nga ki pourquoi so na yembo kitoko yo aluki nga problème ah bien nga bien maman abino pourquoi so na yembo bien na odamba ona chiro kwa na so maman na nga botinga na sunga yo na zo sele yo so ozinga mutu mabia wana mamu toka ba pomme mtaza malamu po na ngana monika ba on beba fa na ba on rati ba on beba na droite ya fa na ndako bana ah bombe bana ba on pla droite po ko ki aka pe problème so skola mtu bana plate o sani to gwa ba ngote on se bino restaurant la chambre salon to studio bo tia ba to lwa de chambre ça dépend de bien mbongo ah mbongo yimuna na kaka poto mbongo mwana ka poto sani po on peut pas vendre kaka. Merci. Bonjour. Maman Kombona. Maman Espoir. Maman Espoir. Entre yo, maman na yo na maman mobile na on a za droit ya kufanya ndako. On beba za kapi ba vana ndako na poso mobile na na mona ki za na nzia mama bokilo na nga. Mobile na peso akutena na za na nzia mama wa botinga. Donc beba za poso makasi libusu na nga. Poso boza ndako mo studio to chambre salon bo tia ba wapi. Tukofika selo ko capacité na za na ngo tukofinana ba ntinza ba otia loboko ndi tukozwa ta chambre salon mais na oboka mama bokilo na obo api angati. Ko na bien neti boy mama bokilo ana sika ofanda te. Mama na ope ana sika ofanda te bakutani ba bale ba ba ezo simba te ezo bela te. Bo fa na ba onde ni na makele na te ka ngai na mobali ndi toyeba na kocha kimia entre bango na biso. Bango na bango wana.
bamama bokilo surtout bamama mibali bazalaka matata mingi mwaka mwasi nasalaki botango soki ekoma sumu mama bokilo nyonso aza wana eza problème eza mpe mosusu omoni yango befo okotana na bapriere okuti bapriere nzambe apesa mayele ya kovivre na bango ya komaîtrisaka bango mpe na nzala losamo. Merci. Bonjour Yaya. Maman kombo nani? Kombo nanga mama Yosile. Maman Yosile. Entre maman na yo na mama na yo na ndako na ngai na mobile na ngai mutu akoki kovanda mama bokilo na ngai oyo aboteli ngai mobile. Mpona nini kaka mama bokilo? Ali mama bokilo na ngai avanda na ndako parceke ngai na ye toyeba na bizaleli. Mama bokilo soki aza mosika bamonaka kaka ke bana bango basalaka badepense mingi malamu azala wana amonaka soki toliaki tolie soki mpe toliaki te tolali nzala akokreye baproblème na ye me nga mpe naza monoko ekangama te tokoloba na biso mibale soki tobebani eza bolingo na ngai na mobali na ngai naza matata mpo mobali akotala ngana mona mingi ezalaka bamama basi nde bavandaka na ndako bana na bango ya basi. Bamama ya basi bayaka na bandako ya bana na bango ya basi. Ngai selo ngai soki navandi na mama na ngai mobile na ngai omona nyonso mama na ngai azolia to azolata neti ye mutu azosala dépense to basemeki na ngai baloba nini ke ngai mama na ngai nganzama na ndako ya bango aza mosika yango de préférence mpo na ngai malamu nazala mama bokilo na ngai abotelinga mobali. Na biboye mama soki ozaka mwana moko ya mama na yo mama na yo aza na esika ovanda te atelengana soki naza na mwana mama na bino abotaka kaka yo moko aza na esika ovanda te me yo ovanda na mama bokilo na mama aza na esika ovanda te otya yo nakozwa bango bakovanda bango mibale sikoso otie bango mibale wana otya makelele te soki esali makelele kasi toza bato te nakovandisa bango mibale mama oyo ezali ndako na ngai na mobali na ngai bino mibale ndenge boyeboyi boza lokola balocataire alors fo bolinga boyokana mpo te biso mpe tozala malamu na kati ya ndako mpo makelele soki eza na kati ya ndako lipamboli ekotaka te yango nakolinga ke bango mibale nayoki oyo nsima tomeliore mwasi na mobali tokosala ndenge nini mpo te makelele osala nini esila mpo na nga bango baye bazaka na place te na ndako wana baza na esika bango baye baza na esika bazala na esika te na ndenge nini bazala na esika bango mibale parceke ntango biso bakolo ndako topesi lwa soki baboyi yango babii batiki biso te bolingo na biso tokontinue yango te. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman Boni. Bien papa. Kombo nani? Kombo nanga Francine Mbombo. Papa Francine. Entre maman na yo na maman ya mwasi na ona aza endroit ya ovanda na ndako na bino. En tout cas mpo na ngai na miniti oyo ndenge nazali moto aza na droit ovanda na mwasi na ngai na ndako eza mama mwasi na ngai. Mama mwasi na ngai parceke mama na nga akufa papa na nga akufa papa ya mwasi na nga akufa natika na mama mwasi na ngai. Soki mama na azalaki na bomoi nga ovanda na mama mwasi na yo soki mama na nga azalaki na bomoi ye nde moto anga avanda na ndako na ngai. Mama ya mwasi na yo azangaki place onga obwaka ye mpo mama na yo azali mama ya mwasi na nga soki azangaki place na ngai nabwaka ye te na ngai toujours nazwa ye akohabite na biso ensemble. Créer un problème te kovaa na mama na yo na mama bokilo na yo esika moko. Tu vois problème oyo ningo ko se créer te parce que na yebi oyo naza. Nini ne créer un problème. Bon puisque na ngai nazwa moko te na ngai nazwa bango mibale mama na nga na mama mwasi na nga. Ba mama na de siko baza bizali moko te. Kovaa na bango mibale moko mso roza bamblo mso sa esepesa msusu wana te yango nde ngo bota ba problème. Bon, autre va na bango. Si il y a problème et c'est créé pour na moko, en tout cas moko wana a sengeli à s'acquitter. Maman moko alobi ke ye fa vanda kana mama na ye po mama na yende akobina ye ba kozala bien mama mobala ko créer mo ba problème na ndako wo po na yo mona onde. Bon, pour na ko créer ba problème na ndako. En tout cas, on a un problème.
wana eza longue histoire ya problème moko te mpo na ngai. Merci papa. Bonjour mamie. Bonjour maman. Comment nani? Comment na mama Daïda? Maman Daïda. Entre maman na yo na maman ya mobali na yo na waza na droit ya kovanda na ndako na bino. Mpo na nga mutu te na ovanda na mutu te loba bayeka batali biso bakei. So na vai na mama na nga lobi ekoma avanda ka na mama na ye. So na vai na mama bokilo atali na malamu lobi talaka mukindeza. Na ovanda na mutu te oboye botali na bino nga bosisi boke na bino problème ezate. Maman bokilo na yo soki ya botaka mwa ni wana mobali ye moko. Aza na place ya ovanda te. Akoma fazer. Wala sigonde eyeba kake. Wala eyeba kaka. Ya fo yeba wala minute yoyo. Wala sigo otenga na équation. Otenga na équation. Donc que no bongo mi bale ba ko fana ba onga. Bongo ba ko fana ba onga soit pe bongo ba ko fana te pour ma kile amukila ma mbebele. Bon ouais peso ba fandi. So ba kele pe ozala ndako. Na mama na. Wana yeba na kaka. Bona ngana moni mama na mama ya mobali. Po mama na yo akozala wana bobi ma rapport moko na mobali ma rapport moko na mobali na yo ezala pe propre te. Wana yeba na kaka soto fana bungwa mais pona na ba Kongo na baluba. Ata kuna baluba ngo pe ko fana pe ndako mona ba bokilo ezaka bien te. Siko. Tokozoleka ndako afanda biso to kenaka otala. Mais poto fana pe ndako moko pona toza bien ti suka donc faut toza kaka ba on va place na bango biso toze place na biso. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Bon, kombo Mbemba. Papa Mbemba, entre maman na yo na maman ya mwasi na yo na za na droit ovanda ndako na bino. Eza maman na ngai o aboti ngai. Po anika maman na yo. Po ya aboti ngai. Bo maman ya mwasi na bota mwasi na ete, abota mwana na ete. Moi pa bota mwana e ndako na ngai. E ndako ya mwana te. Mama wana soka zaka na mwana wana moko ya mwasi. Mama na telinga. Bon. Tokolinga te atelinga na me. Bandeko ne pe baza. Mwana pa bandeko bo so balingi na bango te. Mwana ende pourtant to botaka po lobi bana basunga biso. Neti ngai na za boye so na zumbongo funa sunga mama na ngai. Siko ngana komi na mbongo na bali mama na ngazangi siko avana na ketike pa bandeko. Na mote za bien. Donc soki sota wana na ngai te donc soki faut tolukele sika tozwile ta ndako ofutela totie afandi place wana. Mama na ope fo bozwila ye pe ndako botie esika te bino bale bofanda ka bino na o ngai nde na fafanda nanu apulata na on les injustices si bango mi bale ba na place tie na ndako na bino on bale ba za Mbongo mama asala mbongo ya mwasi te mta asala mbongo. Wewe obengani mama ya mwasi yo boyi mama ya mwasi. Mama ya mwasi osubile ndako sika msusu. Ngapi na olinga na wapi mama na wote. Da seko boyi dans ce que na yo na mama na odo seko boko fane sika moko. Nga otinga na mama na ngai. Wewe zala bongo. Mwasi wa olinga to fana na mama. Nga suna lingi mama na yo pe linga mama na ngai. Sike bango mbale ba fanda ka sika moko. Bon, wana ndi don. Wana comme de singa la kingo don. Dans choix ça raté. Yanga de ka maman ndia. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Comme na maman Julienne Chisombi. Maman Julienne, entre maman na yo na maman mobali na yo na za droit on va na ndako na bino. Bon, entre maman na nga na maman mobali oyo koko vana na ndako na nga selon coutume na biso eza maman ya mobali puisque azoya kovanda na ndako ya mwana na ye. Mais oyo nga pe akoyi koya kovanda mais selon coutume na biso esimbaka penza te. Il faut que kovanda na ndako ya mwana mobali, ndako ya mwana mwasi non. Mama so siko mama na yo wana botaka yo moko boye ndo za boye atelengana
mpona coutume soki mama na nga abotanga nga moko soki aye kovanda epa na nga toluka tosalela ata mwa studio moko en dehors ya ndako na biso avandaka na ndako wana tokokota n'importe mo te na mobali na nga wana ekolo nini wana toza bakasayen te mama sikoyo soki ndeti mama ya mobali mpe aza na esika te bango mibale wana baza na esika te bango mpe bosangisa bango na lupango na bino me tokosangisa bango bavandi na bamama bango nyonso mibale tovandi na bango problème ya te toyeba problème te problème ani bakolia esika moko baomela esika moko moinke bango baza na babizali na bango ya mabe mais mpo na biso bana tokotia bango esika moko baa bango nyonso bamama surtout bamama mibali bazalaka komplike mwa kaka yo kuna osombelaki mama na yo liputa na ntango wana ntango baza bango mibale esika moko soki osombi liputa ya mama oyo ifo somba mibale mpo bakomi bamapasa te okokabola te osomba oyo otika oyo wana okreye baproblème mama moko alobi ke nga mpona mpaka na mama na nga na ndako mpo mama na ngai soki deja ko mokolo bongo akoki kozala malade nga mofona soigne ye jama koofanda mpa ndeko na nga mobali oyo monio ndene wana eza nango mpona kosoigne mama na yo mais normalement chez biso mpe mama ou bien mama parent okokoya kokufela na ndako ya mwana yo te selon biso na coutume na biso okokufela na ndako ya mwana na yo te malamu ozala en dehors ya ndako wana okufi wana elo mosusu. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo na ngai Monsieur Dickens. Monsieur Dickens. Entre maman na yo na maman ya mwasi na yo na za droit enfant na ndako na bino. Tout d'abord na ko privilégier maman na ngai. Ce qui papa za lisusu vivante. Maman fa fanda na ngai po na bana ko suivre ba besoin na ye. Ko lesa ye ko faire soigner ye makabebele bele pour na maman na ngai. Maman ya mwasi na ngai akoyi koya en second lieu ce qui par exemple hier lisusu aza éprouvé aza suna mo soutien te nani aza te kuna mutu akofana na aza te akoya kofana na mwasi na pa mwana na ye nakoboya pe te mais bamama ngo mama wana ya mwasi na nga bokilo na nga akoyoka soni mpo na nga akolinga kofanda place wana te akoyoka nde soni mingi ozoyoka ngo alekoyala un peu difficile mpo na ye avanda amona nga tobima na mwana na ye tout ça boye surtout mama ya biso bakongo akoka te sikoyo soki mama wana azangi esika kovanda mama ya mwasi no azangi esika kovanda atelengana na balabala akotelengana te il faut aya kovanda mpai na ngai azwa ngai lokola mpo mwana aza lokola ngai nga mpe lokola naza lokola mwana na ye aye ofanda mpai na nga mais abaniri kaka makambo ya soni makambo mosusu ya kutimi ke abangaka bokilo tusa boifa abaniri yango papa bakofana bango mibale mama na yo na mama ya mwasi na yo ekobotela bango problème te na ndako bakofanda bango mibale kaka ndenge na kobimela bango mais voyeba kaka ke mama ya mwana mobali na ntango ozosala makambo nyonso osala koto osala boye mama oyo ya ngai akozwa nosepela te kaka mama wana akonosepela te me ngambo na kosala kaka effort ke na satisfaire bango nyonso mama na yo akosepela te donc seke bango mibale banga na place te na ndako na bino bazanga na place te ndenge nini parce que mama liboso mama na ngai aza na nga mwana na ye aza nga mwana ya mobali ya basi babalabala alors fayala mpai na ngai ngai nazosibi mama wana mpe aza mpe kaka mama ya mwasi mpe aza mpe kaka mama ya mwana na ye yo ndenika yo ozobaka nga mama na ngai mama wana aza na bana mosusu ana bana ana mwana ya mwasi tanto aza mpe na bana mibali soki bana mibali wana baa incapable bazokoka te kosuperveni na besoin ya mama na ye nakobenda ye afandi na ngai mais soki bana na ye mibali balobi nono mama na biso azala mpai na biso
nakoboya te. Merci papa. Merci na ndenge bozalaki ebele mpona kolanda biso tokomi na suka ya émission na biso bino moko bolandi boyoki tosoli na bapapa na bamama pena aza vraiment obligé ya kovanda ndako ya mwana aza na ye te mais eza na baka soki ndeti mama azangi esika mama ya mobali azangi esika to mama ya mwasi azangi esika wana nde akoki koya na ndako ya mwana mais ya kolobaki obligé soki ndene te moto aza pena obligé aza te po mutu na mutu pa vana esika na ye donc mwasi na mobali babalani babali po bafusa foye na bango ya bango mibale na bana na bango nateke bamama susu baya bavanda wana soki baza na esika ya ovanda te wana bakoki koya na bandako ya bana na bango bavanda tokomi na suka merci na bayenyonso balandaki biso merci ndenge bozalaki ebele mpona kolanda biso merci na couple Milandu merci na cameraman nanga Héritier Wata merci na Thérèse nanga Lauriane Kwedia tokutani mbala nsima kaka na chaîne na biso Concept Touch Télévision bo s'abonner vraiment massivement libokema quand nde na lobaka bo s'abonner libokema pour que mbala nsima bo rater te ba émission ya kitoko toujours l'excellent chaîne na biso.